Amen. 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 Voilà. Tobiki consolation muke surtout pour na makambo nyonso na mokili lelo ndenge eza koleka nde tomona koto ba maladie koto yo ba bitumba koto yo ba gueule koto ba misu bazo préparer basala ba élection aux États-Unis koto yo ba Afrique bazo luka ndeni ba ko se développer mboka mokili eza na chaos mais sauf que mutu azaka prêter pour na kondima défaite mutu soki azana problème to amoni que place moka suki akondima kutu ke na kati ya kuku ça dit ye moko so aza place avandi nde akoki kondima défaite mais na miso batu ba kondima jamais défaite ba bato baza ko diriger mokili baebi place mokili ko suka te bato bali ko diriger mokili baebi pe jour ba moko ba ko suka te ba diriger mokili na makashi o baza ngo lelo mais baebi lobi na bango te mais toyebi que soki par exemple biso tant que bana nzambe to tali bien message mo ezaki nazo bongisa na lobi ta vie avant ta mort, c'est-à-dire au letoloba nde balobaka mingi la vie après la mort biso tolobi la vie avant la mort. Et ça eloko na bongisa ki pona to sala to meka ko partager déjà et ça na partager ngo déjà na bande ko mususu mais du moins awa nanga ki to meka ko partager ngo lisusu ndenge nzamba tshanga à cœur. Pourquoi to sala babiloko boyebi to ba makamba boye za mingi pona to meka ko conscientiser biso. Parce que tant to za ko yana kati ya groupe awa toujours ko yana groupe awa te pona to passer kaka temps puisque les kambaro ça les até non c'est pas ça. Toujours ko ya vraiment la groupe awa pour chaque samedi au lieu de passer ba temps na biso devant ba télé devant ba internet tout à la ba na éviter ba film tout à la ba match tout à la na éviter ba politique tout ça toujours ko passer temps au pona to zo réellement quelque chose à part et en colo. Alors ndé tozalaka na kati ya groupe na ko sona sisi koloba peut-être mutu sa ko bakisa idée place peut-être ngai na bosa ile kukamsu pona koloba ou bien ile ko mona lobiango mais na lika on ndenga mbango na ozo temps mingi te poto mdia 21h15 na ça l'effort donc au moins 20 minutes na loba après to tika ko parole mutu nyos toi tout na question bien mutu nyos tout a loba na bina na ko développer na moi temps muke oyo thème on a lobi donc la vie avant la mort. Pourquoi thème oza ko interpeller biso ezali puisque biso tant te akabatu bazana bon moyen. Donc les hommes et les femmes et des femmes qui vivent puisque mutu a kufi et pas naé donc comme trop tard bota histoire on a Luc na kata Luc l'histoire ya Lazare Lazare a kufi riche pas kufi mais na suka donc Lazare azaki na bisika malamu riche azaki na batourment. Yesu aza kotalisa donc na kati ya parabole wana que Lazare donc plutôt riche aza ko même Lazare tinda donc batu ba kende ko ebisa ba famille na ngai ba bongola motema po ba ya bisika ote. Alors il ko bani soki mutu akufi ce n'est pas qu'à intercéder wana ezaka donc forme pour na ko laksa biso ndenge donc ko zala ça dit mutu akufi asa sous na possibilité te ya kotinda message na bato basana bon moi mutu akufi asa na possibilité te ata ko bosali ba messe de ba benga ngoni messe de requiem ata bosali ba 40 jours ezaka na Afrique kala ba kata ba kovo pona kolela mutu wana après basali 40 jours nyonso na bosala donc ezana ngo pamba so mutu akufi vina esuki wana et puis tango asaki mabe akena place à tourment so asaki malamu akena place à repos tango trompette ko beta ba kufa ki na kati ya Yesu bako sekwa ba kufa na kati ya masumu bango bako zala juger. C'est pour dire que ceux qui tolito zala réellement enlever na Yeshua il faut to bongisa makambo nde sikoyo puisque tango to zala bon moinde tango to ko bongisa makambo na pesa exemple na lobaki eza lokola tango to za ko bongisa retraite. Mutu moko te banda musala na 50 ans to na 60 ans pour na bongisa retraite ça presque trop tard. Mutu nyonso songa bongisa retraite na bien akobanda musala vraiment na ba âge ba 20 ans 25 ans comme ça ebi que soit saliti ba 60 ans 65 ans akoti mbongo na kati donc il y a caisse il y a retraite pour nani puisque tango akusisa musala âge wana ba ko futa e mbongo ne donc il y a pension to mbongo ne ya retraite. Pourquoi? Puisque a contribué à qui et ça pendenge moko
tant aux anos makasi tant aux anos mayele puisque na âge moko boye mutu ko maka pe na moi ba complication na mutu na ye, c'est-à-dire comme na moi ba on dit ba confusion. Mutu azo côté à peut-être lelo mais après 10 ans a commis ko réunir makambo anda côté ou bien balusi message ou bien ça dit a commis na ye ko s'embrouiller au fait mais mutu oyo azana na tous les 500 c'est ça que ça la bien na tangu yango ne tangu mutu ko tia vie na en ordre ako kutana réellement donc na Yeshua yemoko ça dire donc individuellement de façon que Yeshua a ça la grâce wana abotise asika ça dit abota masika je veux dire linga la pesa mo ningi ça dit mutu soka ndimeli Yeshua lelo eza pona but nini mutu na abota masika soko bota mi asika okomi mwana nzambe soko komi ko kolisa selon n'est-ce pas donc éducation na ye selon doctrine na ye selon donc enseignement na ye donc Yeshua tanga na mokila za koloba nini alobi cherchez d'abord le royaume et la justice mais tout le reste ici toutes ces choses vous sera donné par-dessus elingo bake alinga ka kolaksa biso ke tant tout ça na mokili awa biloko eza na mokili ko sa biso te puisque deux fois ezaka mutu azo vivre na mokili akanisi ke mokili ko sukate akanisi ke mokili ko tika libela akanisi mokili ko sukate. Donc tout ça qui a le samedi, toki jeudi ah non garçon na ni syndicat d'Okolo à Koufi. Ah bon 48 ans. 48 ans. Donc message oh yona na ça ko bongsango depuis semaine passée na ça ko loba la vie avant la mort ou ta vie avant ta mort. Maintenant tant na oki sangwana ke garçon na Koufi na tali ndenge azalaki na kitoko na ye na mbongo na ye. Abzaki dege peut-être binonyo suboebi abalaki mwana nani ya comment il s'appelle président ya Angola c'est ça c'est-à-dire Sazaki famille présidentielle mais à Koufi maladité massacité coronaté mais à ça ceux qui accident en nage ceux qui pas courir mabe ceux qui peut à noyer ceux qui ni to éviter mais du moins à Koufi elingi kolobanine ceux qui mutu siko azaki bongo Nambongo na ina makamule nyonso tu en bonne santé pe na bi 48 ans eza âge penza ya mingite et que mutu bonga kufi elingo ba ke mikolo na ye o nzambe abongisaki ezalaki nde yango wana ya ona solo ba ke la vie avant la mort elingo ba ke lelo ozana na pesa âge moko mutu peut-être ana kat na pesa zana ngote ozana 70 ans par exemple. Ce soit na 70 ans, c'est-à-dire ceux qui nzamba abongisa ke okufa na 71 ans, et ni ko ba ke tikali une année kaka pour vivre. Mais ce que yonde oyebi na yote. Oyebite so ke tikali une année. Ce que soit exemple na ce que tchango na ba âge na yo, ndengo linko tcha. Pas pona ko bangisa o mais pona ko conscientiser ko lo bana o que vie na yo eza lokola ba ngoni maki. C'est-à-dire ceux qui maki o eza mubesu otika on a distance moko ya 15 cm bona mabele ko panza nango puisque eza na substance moko eza na force moko te alors vina osko eza bongo soki oza na kati ya Yesu te mais so oza na kati ya Yesu est capable n'est-ce pas ya ko prolonger même mikolabo moina yo de façon que yo osala mission o ya tindela ki na kati ya mokile pourquoi na lobi ko prolonger na kati ya Bible to bi solo moko ya roi moko Ezekias azai ko tambola malamu liboso nzambe mais après comment kitamwa comment ikobela nzamba tindi n'est-ce pas prophète et pana yebisa ke maladi ozobela e komimona liwa après Ezekias ayebisi prophète non yebisa nzambe vraiment na tambola ki malamu na misu na eboye na boye donc apesi histoire na ya apesi alibi na c'est-à-dire apesi n'est-ce pas ba preuve na ye après nzamba tindi prophète pona yebisa ke non yebisa na bakisi 15 ans eliko banini Dieu est capable, n'est-ce pas, de prolonger les jours de ta vie au profit de son service, au profit de ses bienfaits, au fait. Alors, ceux qui sont yo au tambola na ndenge na yo, au kanisa ke ndenge oza ba paquet, stuba na mibali, o tali obike no azam na bogar, ba paquet na nga o mtu sala ke nzoto ngeza makasi, oza ko sala ba allusion na kati ya mutu na yo par rapport à ce que tu vois devant toi. Mozobo sanake, soki nzambe azana kati ya vie na ote bi asa base, bi fondement ya vie na yote. Oza lokola maki wana ezangi au fait protection aux hommes. Alors ceux qui sont préparés vie na yo lelo bien te, ceux qui vivre bien te, ceux qui liwe kangio brusquement, ok en fer. Ok en fer. Il y a important de comprendre que makambo peut être ça ko faire tourner au mutu
peut-être mbongo, peut-être mutuka, peut-être mwasi, peut-être mobali, peut-être naibite, bisengo mokili kaka, et ça qu'on fait tourner mutu muke, bisengo mokili na ko tika na kati ya mokili awa. Voire même nzoto na yo ko tika na kati ya mokili awa, puisque nzoto na yo eza ma belé au fait. Nangana na lobango exemple na mingi, soki mutu akufi baloba nini, e bembene yango ne lali non? Pourquoi? Puisque na kati ya mutu nde mutu azalaka, c'est na kati ya poso oyo mutu azana kati wana. C'est ce que mutu azana kati, azali bien entretenu te, azali bien gardé te, azana force sur nzoto na yo te, nzoto komimo place nyoso elingi. Mais pourtant nzoto na yo ezali au fait marionnette normalement. C'est-à-dire et ça la makambo yo lingi ke sala. Exemple, soki ni olingo lia, nzoto ezana besoin ko lia, nzoto ebise que ezana besoin ko lia, soki yo pesi nzoto no biloko lia te. Jamais nzoto yango moko ko sala magie nango ezu biloko lia. Non, ça dit nzoto avant elia fo yo moko au commandant que bon, zwa lipa lia. Elinko banine. Tu es capable n'est-ce pas de traiter ton corps de façon que comme makoyo ke la yo. Batuboni bazwa maladie ya sida puisque kaka amonaki mwasi mwa kitoko to mobali mwa kitoko. Basi batuboni basi bazwa banini ba problème na ebité na musala puisque aiba kaka stylo. Batuboni basi bazwa problème na kati ba famille puisque asaki ça dit ba problème ya partir en nzoto na yo ndenge ozo commander yango. Il y a même des gens après avoir que ça eloko mona soko tunie na ebelo ko sala ngate. Parce que tu bengi yango nini nzoto na ekomi n'est-ce pas guidé par ba démon, ça dit ba démon ba kote na kati no ba komi ko tambwisa yo. Mais pourtant soza mwana nzambe nanu te oza ekelamu ya nzambe eke olingi kotia vi na yo en ordre ata osambelaka nanu te mais soko lobi ke lelo na banda kosambela nzoto na yo ekoyoka makambo ozoloba ke lelo na banda kosambela puisque chaque mutu avant koma mwana na nzambe oluka ozala no païen soit nzambe ye moko a koti na kati ya bomoi na yo a forcer yo ndenge a forcer bato ebele mais soit pe nzambe apesi yo tant ndenge apesaki na Nicodème na kati ya Jean 3 pona ko kopesa Nicodème ke oye kotuna nga question ezali bien mais tala pona kobota masika il faut boy. Alors passage mo eza na kati ya Philippiens natangaka ngo pe na exhortation na ça qui on a déjà. Donc Philippiens chapitre 3 ce qui botangi yango mobimba ekozala malamu mais ngana zoka ba partie ndambu. Philippiens chapitre 3 verset 1 elobi boy. Au reste mes frères et mes sœurs, ngana bakisa bongo, donc mes frères et mes sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Alors apôtre Paul azoloba to sepela na kati ya nkolo. Est-ce que bobi ke bat musu bazwa eloko kaka phrase kaka? Donc réjouissez-vous dans le Seigneur bazwa ngolo kola bisengo penzako, c'est-à-dire sepela na yo, lia na yo, ebilobi na yo te. Non, c'est pas ça. Sepela na eloko nzamba pesi yo, sepela na situation oyo ozali. Sepela na pema onzamba pesi yo, sepela na bana onzamba pesi yo, sepela na mwasi onzamba pesi yo, sepela na mobali onzamba pesi yo. Sepela na musala ozana ngo komuna teke no ndeni musala nga pasi boye ko sepela pe na mwa mutuka ozana ngo ko bateke ndeni mutuka nga mukebwe. Non, sepela na ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Et puis, alors bien, ok, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Abike, à ce qu'on continue comme la vision makambu, comme la bango, c'est une attangouana, c'est-à-dire, biloka moko, c'est à ça qu'on sait la répétition pour pas comprendre. Et puis, alors bien, dans le chapitre, dans le verset 2, que non, prenez garde aux chiens. Boke bana bamboa. Bamboa bazali bat oyo, soki ali a sanzi awa, akia baluki a yesu allié donc biloko na o asanzaki. C'est ça bamboa. Mwana nzambe oyo a bongoli motema de vrai, à cause de la sous mboate, à cause de la mboate. Pourquoi? Puisque soki o sanzi eloko linkolobanini, lorsque tu abandonnes un péché, nzamba ko pesa yo, n'est-ce pas, force donc olonga péché mususu. Donc olongi péché moko et que aux ongles même péché on a, c'est comme si donc ok au sanzi aux biloko ngo so lié lisusu. Alors bien pe susu albi prenez garde aux mauvais ouvriers basali mabe boke bana bango.
Na début de ton banda frère ngako beta solo ya nani faux ouvrier moko awa pona koloba makambo aloba ki soki ba prophétie na ba mon peut déjà moi mingi to solo comme sous faux ouvrier pourquoi puisque sont des gens au baya kana kati langankolo pona ko semer n'est-ce pas ou to bengaka confusion so mutaza azali animé na esprit nzambe te okoyeba te est-ce que za mwana nzambe to ali mwana nzambe te. Mais ce que Moutaza a animé dans l'esprit en Zambé, on doit comprendre que non, ce monsieur n'est pas de nôtre. Aza a bisoté. Pourquoi? Au monde a bilembo boy. Moi en Zambé ça a discernement. Il y a alors bien que non. Donc prenez garde aux mauvais donc ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Bah faux circoncis bali qu'on se dit ce sont des chrétiens ou des chrétiens dans le bongo. Pourquoi? Bah chrétiens on va ça deux faces wana. Ça dit bah faux circoncis, ça dit aso mi komi ça na li circoncis mais na katia motema te mais pourtant Paul yemo kaso ba quelque part alobi que non circoncision tu as besoin de circoncision à motema et non en zoto. Et non en zoto tu as besoin de circoncision il y a motema, ça dit motema na biso il faut ezoka, ça dit ezo réellement nature ya bonzambe. Et non puisque aux acquis circoncis, donc fils d'Abraham, c'est ce que l'apôtre Paul voulait donc dire. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Vrai circoncis, il faut rendre, n'est-ce pas? Il faut rendre donc Nzambe culte par l'Esprit de Dieu. Et non qu'on rendre culte par nzembo, qu'on rendre culte par offrande, pesa eko pesa melayo, bat bazo bina bazu ba enveloppe bazo bina nango boye. Nazo ko mitu na nazo la vraiment le 31 décembre à nonaeba, ceux qui bakoloba nini bato touro, bakoloba ke année d'espoir ou bien année de Covid, bakoloba nini année chaque année ba pesa tu makambu ya malamu. Oh, année de victoire, oh, année de boy. Mais si ko tangu makambo ya ba corona oh, avant que tu ya. So balaki bato nzambe fa ba mona yango. Ils n'ont pas vu ça. Mais pourquoi puisque ba pesa ka ba benga ngo nini? Ba pesa bino ba espoir moko bo pona bo kansa que non tout va bien. Tout va bien, tout ne va pas bien, tout va tellement mal que et ça important ko eba mikolo komi mabe tellement. Si ko nzambe qu'est-ce que Dieu attend? Lorsque makambo est comme confus, c'est-à-dire lorsque mokili ekota confusion makasi, nzambe pona ko préserver donc bana ya osani à ko enlever bango. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement ko ça le matin que et là au moins ça bat belé non. Bana nzambe mutu ba okende. Mokili bako tika bako luka, tam suna quelques familles bat baza soute ba kei. Puisque trompette on a bat bako bana nzambe, mutu so ko trompette wana te. C'est-à-dire, le problème, c'est que Batou, Baza ko rendre Nzambe, n'est-ce pas, culte par l'esprit. Parce que rendre Nzambe culte, minda bleu, pour attirer attention à Batou, bazu ba guitare sèche ya bien, ba piano ya bien, pour attirer, pour activer, n'est-ce pas, âme ya mutu, place ba sentiment vandaka. Après, Moutsoka, Ayoki Banzem, voilà, comme tout, c'est ça, bongo. Mais ce n'est pas ça. Il faut qu'on rende, n'est-ce pas, culte, donc, par l'Esprit de Dieu. Et puis, alobi, biso otali ko se glorifier na katia Yesu Christo. Et qui ne mettons point notre confiance en chair. Na ba ki ne bandela que non, ozana ba paquet, ozana elongi kitoko yo ma sœur, otambola ka bien lobi ke na samna kitoko, ezana ngo malamu ezana mabete. Mais ko pesa confiance na beauté na extérieur wana te. Puisque oyebite beauté no extérieur wana qu'est-ce qui va t'amener d'ici là, oyebite. Kumisa nzambe na ndenge asala yo bongo, oza mukuse kumisa nzambe, oza pembe kumisa nzambe, oza mwindu kumisa nzambe. Oza munene muke kumisa nzambe. C'est-à-dire, il faudrait pas que vous pèse sa confiance, n'est-ce pas, na chair na yo, nzoto na yo, musuni na yo. Puisque musuni est très, donc, numéro 1, ils sont très, et les bosso, donc, kolukano très, musikate. La chair est comme partout, mais pas vers le Seigneur. La chair va te faire tourner partout, mais pas, non vers le Seigneur. Pourquoi? Puisque la chair ezali mabele ezelo komoko terrestre
soki mutu akufi nzoto na ye bakundaka yango etikali mabele après molimo ekei soki trompette sonne nzambe par la puissance du Saint-Esprit ako ressusciter ba mikuwa wana et jusqu'aux formes nzoto asika pour na ezala enlever. C'est ce que la Bible nous dit dans 4 Thessaloniciens. Et il faut comprendre que makambo tozoloba eli pona ko kebisa yondeko. Tokoki koteya makambo nyonso toteyi olingi libala okozwa bana okozwa mbongo. Oui, mais après obosalaka mbongo eza papier. Ça dit papier na sens que mokili sko mokili baby eloko eza te. Bato nyonso babi ke non vraiment corona ndenge leki boye to utiliser ka ba carte. Yosko za tana mopiko mbongo na ndako boke na wapi. Ba kato chauffage au motumba okomi ko yandula mbongo comment on appelle ça même au poste chauffer au musique ça mbongo pour que ça a choix musute. Bref, to mi pesa na makambo ezali à esprit et non à chair. To pesa confiance na Yeshua et non na chair na biso. Alors, eza important to comprendre na sauter mouke. Paul alobi boye na 4 na Philippiens 3, 4 alobi. Moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Ce que Paul aloba na sens mot figuré. Abiso ki bat paza komi kumisa na nzoto na bango. Ngakuti na kusala ngutu bien lisusu koleka. Na kusala ngo pourquoi? Asa ko rappeler batu. Yo kama Paul asa koloba. Abi moi circoncis le 8e jour de race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alors bien ok, yé penza ce qui coûte comme kumisa, yé coûte fois ami kumisa. Alors bien ngai na circoncis, n'est-ce pas, le 8e jour ndenge nzamba lobaki na Abraham, nazali race ya Israël, nali muta tribia Benjamin, nazali juif, nali hébreu, na botami na hébreu, nazali comment dirais-je, ndenge ya loi nali pharisien, c'est-à-dire nazaki pharisien, Paul azaki pharisien. Et puis ndenge zèle azaki nini persécuteur, donc persécuteur plutôt de l'église irréprochable. Pourquoi? À l'époque, maintenant qu'on pèse même basoda ba kenae pour na ba ke bon ba chrétien. Mais yoka c'est que Paul dit maintenant dans verset 7. Abi, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bablo konyo sozaki pona ngai lokumu na muni ngo pamba. Yosko lo bani. Tana zalaki baseri wana muta osakana ngai te, tana zalaki baseri wana ngai gansaki boy, ngai kutu ne zaki bo. C'est-à-dire ozo kumisa vino passé soi-disant ya païen. De la moyenne de Komoko, na ba musicien, mais bon, et ça, ni. Musicien, so pèse mbongo, ta kutu pèse ka mouke. Et ça, ni. Et puis, pèse vie, non. Est-ce que ça vie est bien? Non. Mais pourquoi yo chrétien, ça qu'on se rappelle na biloko wana? Au moins, on le coup, mais Paul a le bien que non. Dans mon ango je le regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, Paul a renoncé à nyonso. Paul a mis kumisa na ebandeko. Paul a bala quitté, a boye ko bala. A boye a birien, ngai, je regarde la croix, ngai na osala musala oyo. Paul a zazaki na habitation fixe, yo zanandaku, chauffage, te va munene. Ovandaka bien ba kitsa kitoko tout ça bat ba mona kayo ça va mais Paul azaki loka mutu moko on dirait to mona ngosi ko na image sur le Paul grand mutu non azaki mutu moko déconsidéré tanga comme ko sambela déconsidéré azo luka ndenya ko sala pona abata makote musu bazo ko lukisa ba kebeta koto ba disciple ya Yeshua baza ko za un peu moi ba doute pona ye puisque ba ebite ce qui a changé penza koto et c'était pas facile pour lui. Mais il dit que je fais plus que tous. Il a travaillé avec les kabatu nyonso. Alors bien wake a renoncé à nyonso.
Et puis, le bien continue, et je les regarde comme de la boule, quoi, poto, afin de gagner Christ. Si yo, nde toza boye na suka na wana, yo ndenge siko toza boye ana kati ya réunion ndeko, mwasi ndeko mobali, o renonça na nini? O renonça na nini? Eloko nini boya? Na lobelo na boya avant que na pe sa parole. Na place to vandi awa ezaki pona nga studio na la musique. Ça dit soki mutanga sa CD aye avant na kiti to solo li. Combien? Oh par exemple boye. Oh non, pesa boye, vous salez moi discussion. Bon, pour l'album Mubimba, pesa ngai autant. OK, frère, autant ça va, na sala réunion tout ça va, ba guitare ça va. Apesio mbongo sali musala. Mais tango kolo a tali singai. On a ça les business fanatique na somba biloko ebele en désordre mais na tika ko ça la ngote na renoncer na habiter donc musique na ça la musique oh ya gratuite bat so bisinga mais na quoi ko ça musique na nga bio ko ça musique na nga gratuite mais il faut ça moto bon donc motema de vrai il faut na ça convaincu na yango que na ça na musique pour na to kumisa ka nzambe non pour o ça la on va bien la promotion personnelle. Et ni kobanini, il faut qu'on renonce ne loko moko. Peut-être qu'on renonce pe na kindumba, qu'on renonce na cigarette, qu'on renonce na masanga, qu'on renonce na ebité na ba film ya mabe, qu'on renonce pe na ebité na ko yina baninga. Wate mana motema ko yina ke so moni mutu se ko pesa motema passe na ndenge na solo boy. Alors, il faut qu'on renonce na biloko o monike et pesa nzambe lokumute. Na suka na place wana na ebité so inde comme ça la question ou bien d'abord tout que na bande comme ça pas biloko bakolo ba to bako bakisa na ebité pour na to que rapidement frère Blaise Olobini vraiment exhortation vraiment exhortation et ça qui m'a clairé moni c'était le logo touché à mingi tout gaga tant toujours ba la vie après la mort mais or et l'autre boss ça été donc après avec ça après avec le palais il faut que vous soyez après ça donc toujours après la mort donc tant que était la vie après la mort toujours qu'on y a ça va ne couteau ça va na Zambéki donc bongi soit déjà pour conduire voilà donc on peut faire ça donc mon Dieu son ami était il y a encore la nuit je ne peux pas travailler mais on travaille pendant les jours. Donc, il faut faire ma casse. Donc, tant on parlait, donc, la vie avant la mort. Bien aimé, il y a moins de prendre des importants. Parce qu'avant la mort, il y a dit que c'était le choix à dire Tambura Boye, dans le marché conforme au Banaï. Donc, moi, est-ce que ce n'est que nous avons marché selon le Banazambé, selon volonté à perdre, selon le centre. Normalement, après la mort. Parce que la mort, puis après la mort, ils ont garanti, ils ont garanti à partir de vie avant la mort. Celui vie avant la mort, ils ont conformément à Yeshua, la parole de Nzambe. Donc, au bas, écoute, le temps à Kala, écoute, le prophète, le temps à Kala, ma disciple à Yeshua, tout le monde et pas Étienne. Etienne, tant Etienne, jusqu'à un niveau que donc Zambé a pas la batte par causer mort naïe. Avec père, quand on a dans le sous-mouté, c'est innocent. C'est-à-dire Etienne n'a qu'à avec mon livre naïe. Donc vie après la mort, et c'est déjà garanti parce qu'avant la mort, donc à travers l'exemple du Seigneur, avant que c'est déjà chemin naïe. On n'a pas mon Zambé Israël, le temps à Kala, ma disant à Kala Yoshua, soyez mouta koufi, nous avons koufi, basé na mawate. Bon, si les plats humains, vous avez tant sous, moi, je suis to perdre des romans sans l'eau, comment moi passe. Mais na carte maman en esprit, basé qui fortifié. Parce que il y a qui vit, il y a moutou à koufi avant la mort. La mort était à mouton à coucher de l'eau. Pour te s'y pas naïe et fumane. C'est-à-dire après la mort, donc finalement, il va ici.
Donc, il y en a donc qui ont ajouté un peu. En tout cas, c'est vraiment encourageant. Donc, ceux qui l'ont mis, ils ont fixé ma regard, il y a vie après la mort. Exactement très important, total bosso avant la mort. Exactement très important pour tout après la mort. C'est ça qui on devrait justement pendant quelques minutes. Que qu'on a pas moi là, on va nous emmener. C'est pas bon. Amen, amen. Frère Joseph. Oui, moi je dirais que donc il est important que partage pour et conscientiser les gens. C'est vrai, tu as la tendance, tu as toujours la tendance à penser la vie après la mort. Mais tout beau, ça n'a que pendant qu'on est vivant, ce que nous sommes en train de faire dans l'existence de la vie, il y a un homme qui veut déterminer vraiment plus autre là après notre mort. Donc, c'est pas qu'après la mort, on est dans la possibilité de faire quelque chose. Donc, après la mort, nous aurons aucune possibilité à faire le bien, aucune possibilité à faire le mal. Donc, c'est pendant qu'on est vivant qu'on peut choisir de faire le bien et le mal, ou bien le mal, pour que après la mort, on a déterminé une destination à but sur les Arabes. Donc, c'est vraiment une grâce pour nous amener à aller côté de la chaque matin, le Seigneur a dit qu'on renouvelait la bonté. Si sa bonté elle est renouvelée, c'est pour et permettre à bus na biso tout s'examiner, total vraiment si nous sommes en train de faire la volonté d'Nzambé. Qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut abandonner, renoncer, tout ça. Parce que toujours là, tout éviter jour au Koufa, Nzambé éviter jour au Koufa. Sous voilà qui bien, la mouki té, sous douleur la mouki kaka et comme une complication, donc il y a beaucoup de cas dans ce monde où bah tu belé baza même dans le moment où sous bazo cas na que ceux qui aillent qui bien en tout cas faut na bando ça la nzambe vraiment l'énergie nyoso. Mais nous avons la force, nous avons le temps où nous avons coupé sa biso, mais tant on a trop pe sango na ba priorité na biso, trop pe sango na ba misa na biso. Toujours pésango, la futilité, la distraction, tout ça, et toujours négliger force grâce à Zamba la Ligue de Pésango. Soyez Zamba la Moussibiso, la Grado, chaque jour, tout ça en forme, dans bonne santé. Et ça, parce qu'il nous fait confiance, il veut que tout ça a quelque chose. Je pense qu'après ces messages, donc, mon amour, c'est vraiment tout s'examiner. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur en retour. Donc, tous les caractères, moment où vous allez peut-être favorable pour Nabiso. Peut-être, nous pensons que vous allez favorable pour Nabiso. Mais moment on a peut-être des affaires Nabiso. Moment on a peut-être vous allez trop tard. Donc, c'est vraiment une interpellation, c'est vraiment un message où ils ont important pour la relation à Bissou dans Zambé. Donc, pour ne pas garder la parole monopolisée, donc je laisse aussi dans la Bissou. Sœur Cathy Tumba, le béni. Il n'y a pas moi qui me pose un message à l'égard, on ne peut pas finir ça. C'est ça qui est en clair. Pour que c'est ça que yo lobby via vraiment la mort exactement on est ensemble à juger lui pour masquer comme tout pour juger lui ce que vie après la mort à cause du moment où dans le temps la tout ça la tout peut mourir et on est tous à la juger non il y a un moment il n'a pas mourir ensemble le message de l'union sur le lobby na pour frère Daniel. Non, oui, ça, en tout cas, le message est vraiment édifiant. Et puis, ils ont interpellé vraiment ma casse par rapport à Mamou et qu'il est actuellement. Ma maladie, il suffit qu'il y ait un plutôt pour ta bande de connaître, pour faire le col à Yolobi, le Néni a commis, Bakabasila et autres. Autant que Mamou et en France, qui les 2 derniers jours, il y a attentat et tout. Donc, ça quoi, les pénaux qu'à frère, nous le voit souvent que non.
Nzambe po abeta sonnette na ye akozela te ke aussi sanda ko ozonga na Kinshasa akozela te ke obala mwasi na yo donc Rolinga a sonné trompette na ye moment wana eza oyo akosonne donc liwa père ekoya ekozela te ke oyo aussi ça va projet non soza nango na mutu te donc eza vraiment message mo oyo toloba yango facilement comme ça que la vie ma vie après la mort donc toloba yango facilement boye mais un sauf mon soko koti na kati na yo autant vraiment que non na parcours na yo na famille na yo na entourage na yo il y a des ces gens où va koufa pe bazaka jeune mais pourquoi ça va être 70 ans té 80 ans té bébé va koufa tout ça mais tout ce que vous avez envie vous continuer ko mener vie na ba débauche et autres vous continuer ça au lingi vous ba que non na hôtel nzambe lobby na bongo na mutema na pas ça na temps et ça donc et là message moi vraiment très touchant très touchant donc ngai continue vraiment ma casse sincèrement nzamba suma vraiment que to lukato to tambola na limemi to lukato tambola ndenge ya limi vraiment tambola en tout cas je sais nos paroles merci beaucoup sama zo lokumu tant frère le bikambu ya otoloba souvent que pour Yeshua aya kozwa biso à cause de la programme na yote hein ezab na bongo à cause de la teke puisque le bina ke musa na tour tongo italien kutute italien kutute c'est-à-dire ça la programme ndenge ye alingi asa la programme ndenge e bongsami na éternité ka ça la programme ya omoni na Matthieu 24 na verset 37 Bible le dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même donc l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent donc les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est samedi, donc mariage d'arrive jour. Mais Noé a son côté dans l'arche, on a peine à son côté. Parce que bon imaginer ce que donc on a coûté baso mona physiquement beaucoup que si sauter au côté mais bien sûr que aux hommes de l'autre côté c'est par la foi que nous croyons tu ne vois rien aux hommes battés mais si qu'on déni soukango yango to soukango yango te oyebi et l'autre côté tu ne sais même pas début même pas fin oyebi l'autre côté mais ce que comment est-ce que luka gérer temps on gérer temps on déni on gérer temps on déni. Et ça, le quoi, on a qu'à ndoto, au cours de que non, bon, si quoi, et katana, non, et si m'batte, puis il y a un des géré, on a mis des géré, yo, des géré, yo. Moutavant là, à l'obaté, bon, là, na l'été, au soura, bosso là, qui déjà, ils ont géré, yo, aux eux, l'autre côté, ça dit, aux eux, l'autre côté. Comme on a moulaï na oté, mouné na oté, kitoko na opété, aux eux, l'autre côté. Donc, pour valoriser l'autre côté, on na katina yo, il faut omipesa na nzambe so mipesi na nzambe tobika na mokili to na mambo belé to sala non ça dit nzamba peso libota ozana bana ozana mwasi ozana mobali ozana musala mais soki mwana yo musala na yo mobali na yo to mwasi akomi ko empêcher yo ozala en contact na nzambe te ozo commettre faute mo grave ko réparaka jamais faute wana pourquoi? Puisque tant ou temps ils ont les cas, ils ont changé. Ils ont changé. La vie appartient aux courageux. Les Roms dessus appartient aux violents. Yangwana, courage wana. Il faudrait que yomoko tala omona que je ne veux plus kotika anasima. Des fois ils allaient muso vandi bo lobi na sale musala mingi na vana mukena na ta télévision. Ota télévision boye voilà, c'est là où on peut être bon, ils ont makolo. Après 10 minutes, on tourne mais non, t'as un squello et là, ils ont quatre. Il faut qu'on ait un niveau comme tourne la question. Ça dit tant na yo, bien sûr, parce qu'on a famille on zamba pesio, parce qu'on a bandeko on zamba pesio, mais mingi parce qu'on a nzambe. Pour ça passer temps na nzambe, donc on a buzoba ya mokili omuna otobengaka bolumbu ya mokili za omuna ngopna ke ezangolo côté
On pousse sa voiture na bande mususu, on dit mususu kuna pousse sa voiture beti na beto sauter likolo. Et qu'on ça paye yoti. Qu'on ça paye yo. Pour ba pina tant que balukana yebite ce que ba boulon les autres fungamato ezaka kangama. Oyebinote, tu sais rien. Personne d'entre nous a poussé sa voiture na tongo, chaque tongo la muka tali et quand même bien. Ça la ngote. Pour croire que oui tout va bien, mais tout ne va pas bien. Si c'est pas la grâce de Dieu. Vraiment message veut interpeller biso nyonso. Biso nyonso. Chaque jour un peu de l'esprit et mataka chaque jour. Au moins la question qui esprit zo mata, nous autres comme et comme kotosa. Et comme kotosa. Nous avons pas mbola biso, to mona suka. Celui qui a bolbé te prier pour na to panzana pour na lelo.